Merci na balandi nyonso ya Pedro Production Grâce TV. Merci à mon boss papa Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolo. Merci na papa na biso Moïse, maître Moïse na France. Bambote na yo ebele. Bambote ebele pa ya Jonathan il faut. Bambote ebele pa Eric Bola. Bambote na yo ebele na bosalite les grands caméramen amigo Zima. Balobi lelo mama Sim Blanche kaka ndenge na mesala ko panza teke. Lelo mama Sim Blanche akopanza ka teke. Na makambo ya Denis Les. Baki selaye prophète Denis Les. Bishop Denis Les balu ba kombo wana nyonso eza ya ye. Lelo tozo beta ma solo. Ya bishop ya prophète Denis Les. Toko yo kaka. Tozo comprendre te. Prophète ou bishop aza na position nini. Prophète oza na position nini. Tozo comprendre position na yo te. Balobi lelo toko panzaka teke na éviter na biso oyo bino moko botinda kinga mwana musala na bino mama Sim Blanche na kende kolukela bino évangéliste. Lelo na yambi évangéliste na plateau na ngai. Bonjour papa. Oui, bonjour maman Sim Blanche. La lingue yomoko se présenter évangéliste ngana ebisi bango déjà que évangéliste. C'est quoi évangéliste nani? Ah, nako se présenter d'abord bana potobo eba ngai komo na ngai Kifumbula. Donc naza évangéliste gande maman lobi en plus naza motoyo na sala ba découverte ebele. Donc vraiment c'est un peu ça na mokusina. Merci binomoko boyoki aza évangéliste papa na biso Yagi Fungula aza pe moko oyo azo sala penda ba recherche na makambo ebele pe aza moko ya ba comédien na monde atie wana aza comédien oyo aza ko travailler pene ya papa na biso Koko ping pong o biso nyoso to yebi balobi lelo eloko efandisi biso na plateau awa to ko betaka masolo ya prophète Denis Les. Évangéliste Yagi Fungula. Tous comprendre. On dirait appel à Nzambe. Vous comprenez est-ce que vraiment basala Nzambe to ka basala Nzambe belé penda basala appel à Nzambe. To ndenge kaka muninga bande ko sala. Bango pa lobité tika biso peto kota na cop ngo po lelo bako benga ngo cop. Maman na ngai Sim Blanche. Na reprendre boy. Excuse. La longo non. Casquette nanga ya ki évangéliste au te kolobana nazongi siko attaquer artiste comédien. Webi tango kala yana kiso salima benza ba frappe au service. Tant biso to kola te di ba Denis Les wana. Donc tango sala ba campagne na ye, tango zo benga batu bazoya. Mama okoza mutu mabele lo mais tango ozo tanga kombo ya Yesu. Mutu wana atazaki na maladi na ye. Yo bengi ya kokobika. Ko katsateka no yonde mosali Nzambe wana soki prophète wana ndo sali miracle. Non mutu wana biki po Nzamba mona yokaki kolela na ye aye kolela take mwana aye kosenga. Nde Nzamba pamboli nde Nzamba bikisi. Ozo comprendre. Ozo na bablo ko nete ba vieux nga ba Denis Les wana en tout cas vieux na biso na musika. Biloko ba osala ya normalité. Non, conséquenté. Biloko ba vieux wana ba osala ya normalité. Ça veut dire bobungisi même na peuple dédié. Le loba te bela na zela so en tout cas église de réveil to bayango, église de réveil tantôt bango ba swana, tantôt ba tchana ba poisson, maman tozo kende wapi. Merci kaka ndenge papa na biso Yagi Fungula lobi tozo kende wapi. Évangéliste Yagi Fungula. Lelo tozo mona prophète Denis Les. Baki c'est la bishop. Lelo tozo mona côté ya ba musicien ya mokili azali, côté Wera azali, côté JB azali,
côté Fali azali côté Ferré azali tozoyeba te position ya papa na biso Denis Les eza wapi na meke kolanda émission moko oyo peta mususu olanda kiango batuni papa na biso prophète Denis Les batuni ye ti oyeboye nzembu nini to miziki nini oyo oyoki alobi nini ke papa Petro Kangila tozoyeba te papa balingi batia biso bana nzambe wapi alobi yo ayokaki miziki ya Fali Ipupa pe azoyebisa biso batitre oyo abimisi vraiment papa na biso évangéliste bozotia biso peuple de Dieu wapi bozotia bana nzambe bokomotia na bana nzambe na confusion. Maman Singlanche, oui, kolobela artiste na biso ya mboka neti ba Fali di Cap ya mabete ba de la forêt ya no mabete mais yeba casquette nini d'abord yo sana viens nga Denis Lesi biso te ba ki attaquer homme de Dieu ma viens na basel ba miracle mo danger vient bi que non si zo mai tchana ko potil ko la télévision pas mutu pas bande ko bela azui mai ya tchana ko potil ko la télévision non mais ba bisi biso makambo les aki no ba kisi mais yo kate oui ba bisi aki no ba kisi to kene malembe obi Denis Lesi ay koloni na ba koloni te yo foye ba po yo na ye yo na ye bozana appel nzambe ne mutabenga bino biso ba Denis Lesi bana poto boye bango so boye bitenga na confirmer bino Denis Lesi aza musakata parce que bobu le bino mosko musakata oh bobu le bino moko musakata donc Denis Lesi ça banda ça ba plan na nyoso ba usali so kinenge nini aza na moto oh franchement na funga ba vérité aza su na moto ndenge nini ye kwa za na appel nzamba bengi ye yo moko lobi nini ke asala ki ba miracle bato bazotia ba mai na ba TV bazobika lelo komika za musakata toyebi ke basakata sika kisi vraiment seni evandi c'est que yebite Maman Singlanche fait appel neza na nzambe te ezaki na basakata landa ngai très bien morceau la ninga bien te na lobi boye biso te yeba ki Denis Lesi attaque prophète de Dieu mosali ya nzambe alors bibo bozwa mai bocho tchena kopo tcheni kola télévision obiki mais mutu ye moko tanga longo na ndaku na bango akei na idée que non na kei nzamba ke ndo obiki ça ce n'est pas Denis Lesi ne mutabiki c'est non oh ce n'est pas Denis Lesi ya Denis Lesi ta nzambe na sali miracle na biki si mutu wana mais bablo ko nyos ba Denis Lesi ba osala wana mutu apinir bango ya mukolo et pardon limbisa mutu apinir bango za nzambe oso mpona mama na ngai oyo nyonso ezalaka na nkuku ebimaka na poisa lelo ndesi ko tokoma comprendre que non parce que on azalaki boye oyo azalaki boye vient na ngai n'esprit bien so ça na poso ya côté côté wana c'est pas grave ba tu peu mignoti te yaka Denis Lesi n'esprit bien merci kaka ndenge papa na biso lobi papa na biso yaka bakotiana bango yo basingati balobi mwana ta bungi soka zongi na makola tata lobaza juste peu fidèle ya kolimbisa papa na biso ngana yo tolandaki émission wana toyebi te tango mususu boyaka bolakisaka bafasi mususu tango peuple de Dieu et église ozoteya oteyi loba nzambe esili topanzani me tango ozonga na ndaku nzoka bomela na bino bakopo me bosaka ni bobombaka ngana tolandaki émission wana prophète Denis Lesi alobi ke ye amelaka na ye masanga kutu tangu docteur na ye ayebisaki ke abakisa mwa alcool mokie alobi nini ke asungaki ye papa devant bana nzambe eloko nini oyo bino bozomema devant bana nzambe bozoteya biso tomelaka masanga eza bien kaka bino moko bozopekisa biso tomela basanga te mais kaka bino moko bolobi nini ke tomela masanga docteur na ngai ayebisaki nga na mela kutu asungaki nga merci na prophète vraiment nayebi te papa bozomema biso wapi Singlanche bana nzambe wapi Singlanche na teliselo moko boyo omoto toyebaki ba vie wana bazopela tebaki no baza basana nzambe vous comprenez bando bayina mo ba whisky wana mais biso na mitu na biso ebeka ke no
te bango ba ko simba biloko na te bande ko bayango déjà banda kala surtout les vieux wana bande ko bayango déjà banda kala oh les lorsque to moment que non à perdre on se comprend à perdre ba timbelier déjà ya ngomoni tangu aleki na mission obi que non te docteur ebisa ingana mila 20 pour na nini tout pas yebeki de Denis sa facilité ce que l'église na matete bana poto tala ngai nazaka ta vérité bokende na matete mama simple toi na poser vérité bisika église ya Deniles ezali hôtel mosali semblant bando tala hôtel mona kati pas 7 personnes oh ah tika boy viens na évangile tika boya église 7 personnes un grand homme né na mboko lokola prophète Deniles grand nani 7 personnes 7 grand homme oh aza bongo te est-ce que hôtel moko to comparer vraiment nani papa na biso ya 8e rue mukuna na Deniles oh Deniles soki na parler na ye soki na parler na ye so ba shimboki so ba petit kota ba shimboki na parler oh so ba tirbo vice grand prêtre là pour ça na ba tirbo de s'appelle tirbo ngani na fungola vérité vraiment pasteur tika muto nzamba benga merci nayebi bosse belé bozolanda émission na biso ya bino sans audience quand na yebisaka bino quand na kotaka nakende ko kundolela bino balobi moto ya zotambola na vérité na munoko ye nani papa Kifungula ngana yo tolandaki émission wana rando nini oyo prophète Deniles bazanango na werason muto nzamba bengi alobi zwa peuple na ngai mema bango na présence ya nzambe mais lelo prophète Deniles baoyokana te na maison mère nzamba lola balobi oyo tokomi na fin du monde nanu te na tokomi na fin du monde te papa église tant que tozomona prophète Deniles bishop tozomona église l'église ekoti rando na maison mère de Werason j'espère que ngana tolandaki comment bana maison mère rando na prophète Deniles si blanche Deniles azana rando na maison mère oh non Deniles ayebi kasili vous comprenez na mopanzi na bango ba pasteur Deniles akoke soute ate biso yeba ba effacer ye Deniles abula ni na bite son ala la bomo bulu Deniles bitika na créer base pour y ça na 7 personnes mabonzana na chama bonzo za combien mabonzo za combien donc on crée une base a créer base tout le monde Deniles rando na de la forêt rien batika vient na de la forêt fanda oh batika vient na igwe fanda Deniles aluka base na de la forêt pour afonga pe ko YouTube na ite base wana zoluka pa ndimi bazonga to azoluka base pour dame bandi mazonga ya yo ko ndima mkoso na lande to nkaka grand prêtre Fachi Beton continue azu bonga obe vraiment les kanabilili alo banini non présent laissa te kakana to bandako dame quel niveau ya pa ya prophète azo senga président alesa na kawana oh bazala bango pela batabaka oh bazala batabaka ko boy biti no la base Deniles samta kabilo bien ngote oh Deniles bandako le pa ya Raïs vraiment président na biso vraiment bisko za na pesa na bote président na biso te président na biso Fati Beton tala fait Deniles tangu Fati Beton zui ebonga na ye aleki na télévision on est zana oui bien sûr papa na so Raïs autant ko fanda mais to na kolia biso to va passer to na ko dame mais ndenge Fati o efole ça peut biso poto chopo oh on a pas dire moi c'est moment on s'est nzambe ba ko lo babongo to so ki nani eza na ko ba titre
titre seulement. Vous comprenez? Et ça titre, mais pas bien homme de Dieu. Au moins là, ça va. Oh, bishop, oh, boy. D'ailleurs, comment bien vieux warrior? Ah? Loka bangana lingaka. Vieux warrior. Vraiment, vieux nani? Vieux warrior Denis Lessi. Yamoka miebi. Pourquoi on a bien vieux warrior? Vieux warrior. Aïe, miebi. Miebi. Peuple de Dieu. Toke wapi. Tokomi wapi. Tokende wapi. Yoka bakombo musala nzambe ba opesa yi. Yoka bakombo. Mais c'est moko prophète Denis Lessi alobaki nini ke bango nyonso ayebi bato bakendaka pa edingo. To mekano ko zonga no le bikambo. Ayebi bato bakendaka pa edingo. Pasteur ebele. Est-ce que tant que ce monde prophète Denis Lessi telemi bishop tant wa telemi azoloba est-ce que na simane za na bato moko te bazana simane bazo tindika ye to comment? Non maman. Et ça na bato ba ozo poussa été ou bazo tindika été. Oboni pasteur Denis Lessi. Hein, viens nga Denis Lessi. Viens nga Denis Lessi na azana, ya azana déjà ya kabandaka. Ala da muta ba idéologie, ala da muta esprit kemba. Vous comprenez? Il y a un esprit déjà kemba nango bandaka. Tinda zakiwa. Yo ko imaginer muta ba keno tous les pasteurs ils va passer au bakende pas ya iti. Oui. So aye alors c'est que yemo européen, kena kuna. Oh, mais so aye keno va passer ba bakende pas ya iti. C'est que yemo européen kota parler à vieux dit. Il paraît bon, on a un ébi dans la tête. Viens dire à Moussakata. On dit seulement tu es dit, mais il y a un vrai Moussakata. On est dit ça, on va l'écouter. Ah, quand même, comment? Moussakata est pesé. Na lingi na tout le loko bino basala nzambe. Est-ce que beaucoup vous avez une relation? Na ba wera, beaucoup vous avez une relation. Na ba jibeto, beaucoup vous avez une relation. Et bino moko basala nzambe. Pour nga notre landake mission wana. Prophète Denis Lessi alobini nike tango azaka na prison abande ko huta prison na bule kuto kolobani nike anda okenda ndaka mukuna kolia na ndaka mukuna pesa eta mwa combien oui po bana za muninga aza collègue na e mais na tango alobini nike soka bimi na prison ndenge zaki soka huti na tango ana oya pa wera azoya pa wera lie esili wera zumbonga transport aseni apesier. Donc comprendre le moko. Jésus-Christ qui pour la banane. Pour la banane soum. Mais comment yo mosali nzambe qui me soum toma sompone? So nzambe mosali nzambe ya solo, donc vous allez obligé à approcher muta osama be muta osama soum. Autorité ndengeni. Oh ya lobi boye ke ba aza contre pa pasteur ko bakenda ka pa ba misisi ba bongo la mitema. Aza contre bango po ezo senga tango bango bazana moto asata na kuna bango pe koto ki moto ki nzambe ezo sala bien makasi. Un prophète vraiment. Mais non, mais on a zo bengi viens nga warrior, pardon tu ko kabes. Viens nga warrior s'il vous plaît, viens zonga na nzela. Oza viens na ndalinga mingi tana mono rote ya ki kwa nzondo na bia nzambe vraiment Congo nzamba tinele so basala nzambe ya solo. Viens zonga na nzela. Oza prendre maman. La ligne de banini par là. Veut dire Jésus-Christ qui pour na bato mabe. Ce n'est pas que non moto non. Ce qui m'a dans le pasteur na bi que non maman oza mutabakisi ou bien oza ndumba. Ngani na ko approcher yo. Balobi yaka na ndako nzambe ndenge osali. Ozo comprendre maman. Ngani na ko approcher ya take yo ne mutamabe nga mosala nzambe na ye. Na ko kosola na yo. Na côté yo petit à petit nazo talisa yo ti nzamba ko sunga oseni ni ce qui se passe ali obongoli motema mais ce qui nga mosala nzambe na komi ko kima yo mama na nga singlage et bisa c'est naza mosala nzambe donc mosala nzambe na komi ko lingaga bato bana bala bato bazana mituka bato okei apesi bato ko se ok senga $1000 apesi na facilité wana ne muto mondo kete yo wana balobi wana ne muto okei ko te ya ye wana mais pourquoi biso ndenge lobelo ko moko prophète Denis Lessi to bishop apesa ba message na Congo eloko boye ko salama esalamaki eloko boye ko salama esalamaki
sikoyo mpona yo nayebi solo moko kaka na makambo ya Fachi Beton ndenge azwi pouvoir na ye awa Denis aliki na TV tangala na écran nalandaka mo écran Denis alo bakeno pouvoir ezali ya Kabila alors oui alo bango vrai aleka la télévision abi pouvoir Fachi Beton tika pouvoir ezali ya Kabila bon na ye na nzambe na kosi koni aïe bapase bakoti makambo ya politique bapase bakoti makambo ya politique nga kutu nayebi papa nanga moko na kotanga kombo te ye bakotanga makambo ya politique mais ntango ayoki peuple de Dieu badéclare atala alobi non 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 mais malibota nzambe wapi aseni azongi mais prophète Denis Les aza lese ya koloba nini ke pouvoir eza na maboko ya etel mais sikoyo toyebi te na minute ya etel wana te moto aza lebonga c'est que prophétie eza ya solo bien abeti ngidi non prophétie eza solo te yo na batika te prophétie eza solo te abeti mo na beton abeti na beton balobi vraiment papa na biso Denis Les prophétie na yo obetaki vraiment na béton po te béton nde na minute oyo nde motu afandi mpenza na ebonga papa na biso kifungula na nyonso ezoleka oyo mama prophète Denis Les po epanzani partout monde entier eloko nini bino basala nzambe boosala nzambe ya solo oyo bokoki koyebisa peuple de Dieu non nayebaka ntango église de réveil eyesika bamemaka biso mingi na kobongolaka motema koserverture quoi donc veut dire nga naoyebisa bana nzambe boye tolukaka elongi ya nzambe quoi toluka elongi ya nzambe po sans nzambe na vie mobulu mais balobi na baeglise na bino bolinga suko te ya repentance te bolinga suko te yango te bokomaka bana nzambe okokende liboso okopambolama okozwa libala yamba ya yo lobi nzambe alakisa ngo kozwa $2000 kasi yango wana masolebe yango moni makambo ebebi te yango moni makambo ebebi nayebisi yo nini omoni basala nzambe ya mabe ya lokuta lovedi bande kobombama vike toyebi kakeno baa basala nzambe bazala mamabe moko te bamande kobombama leskonde oyo ebande kobomba na nkuku ekolima na mposa te bayebisi biso ke bochange mikolo bokomi na makioni donc yango moni wi bazali makambo ezanga te babi makambo ezanga te eza ingénieur amigo zima balobi eza ye ezanga te nga bato mwana bato ya tata nzambe mwana bato apotre jede okayembela masasu numéro 6 balobi mikolo bakomi na makioni omona boke bocoopérer balobi eza agence mobimba efungwami omona boke bocoopérer agence wana bata bozwa na bata normal bokotisa bango wana soki na église moko babengi bino to wana posa mutu akoma lokwa mutu na mutu ya liboma bozwi mutu moko boyebisi ekende kuna asala lokwa mutu ya liboma bozwi ote yo fosa lokola tengu bozwi ntango bokokele kuna miracle c'est que namoni bokomo limité nzambe dere nzambe asalaka te ukoma simblage sika nafungola bana poto vraiment bosabone na chaîne massivement po eza chaîne moko boyeba bavérité ebele boyeba mwa bavérité ebele simblage omoni affaire amakio na oyo ebandi lelo te nga mona asala victime naza na moko c'est que wana fo bongola motema non landanga très bien naza na pire petit na nga moko lelo akoma prophète pire petit na bible pire petit na nga moko lelo akoma prophète tozalaka na mpe pa ya président ping-pong kuna esimbi te kutu ngai nakutaka bango pa président ping-pong nakutaka bango kuna ya longwa azalaka motu ya baboye kaka longwa atika ntongo na voyage nake Brazzaville ye mpe idem azwi bana basi ya bato pa ye na bana ba Brazzaville wana tutu asalisa babiloko wana ale bambongo aketekatika bana bato na Brazza kuna epa bapiri ye yabendaka balala amonisiko kopo wana esimbi te kope esimbi te ayeti ya komokopere sikoma baprofeti nga nazala victime ya biloko wana nga benganga vie na nga gi oza wapi vie na nga gi oza nayeba prophète nazala na masa na nga moko ridi mbongo
tokenda tina bandal tokenda tina bandal abi ozwa 10 okuna ozwa 15 bazopesa bino bazofuta bino oui tokoma kuna namona prophète abimisa asomba des papiers mouchoir agumbi yango bien vie yo nde ozawa ochango na se kote oyo ebima konso nde oza na r nyonso pete kande na mesala koloba nyonso pete makasi eza te naposa bana poto vraiment bacomprendre panza teke papa panza awa biso na mission na biso sans audience topanzaka teke obina kuma na bandal mwana mai nanga mosusu akoso nde ye paralyse akotaka mwana mai makobima paralyse ko akoti ngana vai na boule simblage na boule finalement on osambisa nzambe na osaka na nzambe obenini ngai vraiment nzambe onga nayebi moto asalanga akelanga nasika nini papier mouchoir na gumbi nazwi na koti ya mama nakota te na boya okosa oza na hernie nakosa naza na hernie ata nzambe oui bana poto eza ko na ba vérité nakosa Jésus revient bientôt nakosa vérité mama nakenda na boya nakota te na nde nazonga shenga na palais ozonga na mbongo nazwala te la pele sepesaka transport na ngai apesaka transport na nga nazongi ndaku lelo nde toloba boye non aza na église te église ya na église te bango bamingi baza na baéglise te bango mona tanto aza na matadi tanto aza na mbujimai tanto aza na kananga tanto aza na chikapa mpo nini ntango bayoka keno nini manifestation nini campagne moko ezali bato baye ebele miracle tout amemaka na bato na ye wana mais franchement futi bango mbongo aye na bango bino bakomonaka mutu moko boye azalaki na velo atamboli nzoka deja atambolaka na ye mutu wana asimbaki nzete nzoka azalaka tengu nzoka atambolaka ne bien nzamba lola atambolaka na ye ça nous fait mal bana poto yango moni na bambulo mosusu na méchant na kanda ya mabeti kaka naloba mpo bocomprendre ke non bato mosusu bosoyo kaka keno baza basala nzambe naza mpona okritike bango te mais tokritike nde mabe na bango baosala toloba nde mabe na bango baosala ozopona makio na nga moko nazala victime nango ngai moko nayebi balobi awa na Kinshasa makioni nde makambo mpo bapaster mpo baprofete bandaka kotala bandeko na yo botalaka batefe mingi bakoma kozwa bango na Kinshasa na suka na babibwa si akomatambola mpe na chip apepe moi demi na ye mo mbanga mpe na Facebook grave un prophète bandoko kosala kodefiaka na Facebook un prophète c'est que évangéliste bokoma kolimite nzambe bokoma kolimite nzambe nde nzambe asalaka te nzoka nzambe asalaka na ye mama ngana naza soba na poto atindelinga mwandamu na nga na bi nzambe merci pambola bango nabetima libanga na nga nazima ndamu na bi nzambe merci koko mpe mpo afutinga mwa mokia na nga na bi nzambe merci nasalimite wana mais kaka bino bato lelo bokoma okritike bapapa na biso akala lelo kaka bino oyo baprofete oyo boye lelo surtout bino baprofete lelo bokoma kokritike bapapa na biso akala oyo bapapa batambulukoki oyo bamiracle bandakosala oyo bapapa na biso oyo bamokuna lelo bokoma kokritike bango bapere wana bazala so na liloba te bino nde bato boza na liloba mais lelo tozo comprendre génération na bino baprofete ya lelo mpo ozala bien fo ozalaka motu ozobeta lisakoli motu ozotelemisa bakoka fo ozalaka na jik na mutu na kati yo te mama nango olimbisa bozomema peuple de dieu wapi oyebi otangi kombo ya mosali ya nzambe ya solo oui otangi kombo ya mosali ya nzambe ya solo natangi mpo nayebi keno bagénération na bino lekoma koboya papa na biso apotre tambulukoki papa mon papa vraiment merci bisiko ozali donc nasepelaka na papa na makasi interprète na ye pasteur Placide Mo en États-Unis bisiko oza vraiment napesi mabele mobali ya mama Rachel Fumbula petite sœur propre quoi donc bisika boza na bana napesi ngomo bambote ebele seke mo batioka bien mpe yaka nango mama simlange nakoluka yo omoni papa na ngai apôtre tambulukoki ngaba doit changer oui ayaki na liteya ya repentance ayaki na liteya moko ya kobongola nanu motema nyonso wana na nsima
soki toye susu epai papa na biso kiziami na kibila papa lobi nini que je salue papa papa vraiment motebele aloba eza na nini moko alobaka wana baka si ton Dieu mort essaye le mien. Oh non 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 papa vraiment non vraiment vraiment si papa non papa na ngami bale wana vraiment Nzamba pambola bino Nzamba batela bino papa bandai komema biso vraiment vers Nzambe bango basali po ngabe bongwa mapo basala Nzambe lelo bakomebele po basala Nzambe ya bien bazala mais ba oyo baya na sima maman rien à dire balongo merci Nebiki Bozé Belé Bozolanda émission na biso ya bino sans audience bambote belé pa mon boss papa na biso Pedro Kangila mama tete ngolo na bosente papa na biso Moïse bambote na yo ebele na Nebiki Bozé wana Bozolanda émission na biso papa na biso kifungula to bandi na biso déjà ko kende déjà na suka pona nini te bokoyo kolanda lignée oyo ba grand na bino bazalaki nango mais bino botengami makasi bongo pona nini tele lelo libota nzambe ndenge bana nzambe ndenge babungi nzela mais maman totenga matene no sota maman tolka système totenga matene ndenge ni expliquer maman totenga matene ndenge no sota na posa na parler ba dame na paye moi catch na paye moi eteni yo mo foto na mazele bonga na bina tanga kala kindumba bato banosa kindumba la baba mais lelo bato ba moi basi bakomi bango ko préférer ba na bango sala kindumba na église pour yebi ke soka ye un pasteur mosala nzambe kana kati église au monde za na basi 5 6 ma pasteur pe na ndaku azali c'est que bosu na bino mokili bokotisa mon église maman to condamné lo konaté pendant tango ya grand prêtre Yesu ndumba zalaka oui tango ma grand prêtre Yesu ndumba zalaka kutu ndumba ya ye atiki ndumba na ye mais pas grand prêtre Jésus ayeka ko pakolika malasi ne ya cher homme de ndako somo na mboka na te mais abanda osomba aya sukolika mwana nzambe grand prêtre Yesu makolo oui baye msu bala kiona te ye ndumba bazo mabanga babambe yezo bi calme nana sali sumute wa ona na sali sumute za banga bamba on to balembaka mabanga kuma ko ya bango na maboko veut dire quoi kasamona ki kasaleli mokila lobi non il est na litomba te zikana ko mikitisa devant makolo tata ya tata nzambe mais lelo bato bayaka susu komikitisa na makolo tata nzambe te muto aye na église alatili mabe ayebike aobeta tour na bureau pasteur a sepela na ye mama mate ya malamu eza lisusu te mate oyo kote ya nga na bongoma eza susu te ta oyo zo kote ya nga ozone na profit vous comprenez parce que nga na bongoma ndeni ta oyo te nga mabeno mwana bongoma yete ozomona yango moni ndumba batali to bato mazo kote nga bazo beta suma to nga ndumba pasteur ozo beta suma to mo olingi susu nanga lisusu na bedi olingi na peso mbongo ogoli odame sunanga ata yo moko yebisanga ye c'est pour cela moni viki mate ya malamu eze susu te nazo bate tozo kende wapi to bongo la mitema biso papa keloko ni bokoyi kosala po bana nzambe bazonga na nzela etake bino bate eloko nini oyo bokoyi kosala po bana nzambe bazonga na nzela po bana nzambe vraiment bazonga na nzela eza nanu yo moko se confier na nzambe soko yebi ke non Jésus Christ yenda azali mokili ya likolo na se ozongisi mpe conscience ozonga na nzela yo moko toforce te Saint-Esprit nda kodirige yo Saint-Esprit nda koconduire yo zwa mabolongo na yo mama boko koganga na bamikwa ouais mama ke l'église bomoi mpe nzambe asali te mais soko kotika yo moko na chambre obuki mabolongo na yo otie maboko likolo oleli so ozwa yano te seke nzambe aza ko ozwa réponse okozwa réponse maman ozwa réponse nayebi nga mama Sim Blanche mwasi mbinga bakiselaka ye mwasi lingala na meka kotambola na bakartier kotuna bamakambo ezoleka na moment oyo tobenga makambo ya lelo oyo ezoleka pa prophète Denis Les na meka kotambusa micro na nga baladeur bazalaki wana mutu na mutu apesaki interview na ye à suivre.
oyebaka mikolo oyo makambo ya Denis Les comment ndenge azosala baintervention na ye na bamission vraiment andimi na ye ke ye ndenge aza bongo masanga eza nango normal andimi na ye ke akoki na ye kobongolisa bana nzambe motema te owenga ojibe onani te bazala kaka wana moto na bango wana ezosala bien moto mpe ya bango kote oyo ezosala bien. Est-ce que un pasteur akoki koloba eloko ya bongo devant peuple de Dieu? Tolini siko kopesa ye mwana afala ndi badezodo wana yepa mwana na bandini pe mwana wi azani ka basi ka po yemo ya ba kota kutu na pastoral na ye soit disant bona bona atika badezodo. Est-ce que Yozwa kaina ndo ke mosala nzambe tozwa kaina na basela ba comportement to yoka ba kota na prison mo nza mo kota prison est-ce que oyo eza fin du monde te oyo totalaka to mona mina biso. Merci papa nzamba pa molai. OK. Bonjour papa. Tolingi to bakombo nona. Ingénieur Alain. Ingénieur Alain. Tolingi to tuna propos kwa makambo de mille siazo ba na télé, un pasteur mosala nzambe, prophète, bishop, makambo zo ba na télé ba rando ba zana ngona ba musicien na biso mokili pona yo. Okoyi ko loba. Ça bien pour nous, ma commune et au Kissa. C'était nous. Vous allez au Bota, Bouma, Yamalamu, Batbaranda, Mayamabe, Katamba, Changona. Donc il faut battre un peu bazar. Ça bien, ça qui vous a l'envoyé à Bata. Donc à Bini Boué, na place. Bah on la terre, on a qui ça nous était à Malamu ya Kounia. Merci papa. Tolini ya Malamu oyo ko pesa ye bisika za nda ko na résidence là. Ezaka kate. Tant ezana. Ezaka c'est temps nous sur le dimé à Kufati. Azo mbiki. Kaliniki ayamba Yesu. Bwana arana. Merci pas na yo za vrai toi za faux. Bona oyo zo sala. Merci papa nzambe akambola. Bonjour papa. Tolungi to yeba kombo nona. Nakomona ngwanzu. Merci Ngwanzu. Tolungi to loba à propos ya ba makambo ezoleka mikolo ya prophète Denis Les. Pona yo ko loba nini? J'espère que zola na be mission zo sala. Pasteur alobi nini ke non? Ezosenga ba musicien baza na ngambo na bango moto na bango na ngambo kisata na bango pe côté ya bonzambe moto pe za la po sala moi bien. Est-ce que makambo nzamba atinde na mokilo asala eza komema bato baza na mokili komema bango epa ya nzambe mais toyebi te oyo papa Denis Les akomo loba na TV toyebi te fin du monde ou comment? Bon, moi aussi je vais donner vraiment donc il y a un long de pied, un cercle de pied vraiment. Bon, moi mon père téléphone dans la zone. Oh, la zone comment la téléphone vraiment. Il est vraiment étonné. Mais n'a parmi les pasteurs au Ghana na Congo, azali na kati. Oh. Mais né au mon pasteur, au ça ba biloko mo boye, ba débat ba musicien, ba biloko mo biloko akomi ko tsama nzambe. Il était connu par rapport à côté. Donc il a mis au côté de ma ba sentimentaire de biloko mo kilito. Oh. Vraiment. Donc na son vraiment maman tout kana pas si vraiment donc un homme de dire là un pasteur et nani Denis Les. Denis Les. En tout cas na pas si vraiment maman na son. Est-ce que eloko nini oyo okoyo koyebisa prophète Denis Les bisika za na résidence na ye? Est-ce que koyebisa nini? Eloko na oyebisa yo oza papa oza musali na Nzambe etake conseil etake mwana yo na chapeau papa s'est retiré. Yo tera biso sango malamu maloba na Nzambe mais yo moko motei mopandisango mais pasteur Denis Les na bo regretter papa conseil na pesa yo oza pasteur suka na ma bible so le contre ma musique ça va tika bible contre ma musique c'est intégré que hauteur biso un pasteur Denis Les hauteur kotoyo hauteur sous ma sous ma mbiaba ya ba chrétien c'est ça pour la conseil na maman. Ah papa tolingi na lingina tuna yo eloko moko kaka ya prophète Denis Les pas lobi bisika tozomona faux azali bisika pe tozomona vrai azali na lingina tuna yo Denis Les
Merci papa Denis Lessi, Bishop, prophète. Quand ndenge Nicolas bazo bakisela yo ba kombo au mérité nango vraiment. Que le mito tuna, bisika tozo mona vrai, tozo mona faux. Est-ce que papa na biso Denis Lessi, aza vrai, toi aza faux? Te pasteur pena faux. Oh, pasteur Denis Lessi oza pena faux, oza pena faux. Oh mais que c'est le que olinga ken mingi mais ndeni pana ko parce que moni faute. Donc o te biso kati donc kati ko mama na opposition ya bo mais donc aussi ko yo lati ko mena kati donc oza pena donc faux faux. Pasteur Denis Lessi oza pena faux papa oza pena faux. Pour la vidéo na TV mambo sala. Asa musala na Nzambe vraiment ezarati. Ah maman. Merci papa Nzamba Pambola. Merci vraiment. Merci. Mais oza faux. Bonjour papa, tu me ba kombo nani? Ouais comme on a eu indien. Garçon indien papa indien mobala mingota mobala kumisi Nzambe mobala mukusa lekita basheta nele. Mobala mukuse aleki sheta nelenge. Tolingi to tuna papa apopo makamba kilelo ya prophète Denis Lessi. Prophète Denis Lessi. Azara Amigo mzima. Wali makambo yango. Azara Mais azali ba mikolo yo. Wana vena ngala ebe muta ba Carolite, mutu moya ba Caro valela Caro. Oh, tika boy wala mosala Nzambe te. Mosala Nzambe bien si bosse to film mosala Nzambe. Kasi mosala Nzambe okena mabeto yo keka. Oh. Siko ndiki se makambo kilelo yo prophète Denis Lessi bibisi nini ke alobi pour la babi bato ba panel ba prophète oyo. Bazotia ba musicien ya mokili ba bongo la mutema ye aza contre bango il faut ba musicien ya mokili aza contre bango ba pasteur wana batika kote ya ba musicien mokili ba bongo la mutema kasi ye mo pasa kina azaka wa na lola kasi makama mokili ngo ipa banda kosala ngo abongana oh to invité lesa tika bari babi muta makambo na ye ya zalaka ye ba ope bazoyeza so ba bongo li motema wana considérer bango siko ya yeni ya lobi bate ya bango ba bongo la mitema te ezo senga de moto wana ezala moto bo Nzambe na moto ya ba musicien mokili wana donc de moto wana fo ezala sala Denis Lessi azana wana pasteur na kisasa wazana bishop akala tolo ba kibolelo aza bishop akala ba ebie ba sera ba desara yo bengani na ba seri wana ba sonika puta ya sara la kati mais lelo mama mebele ya ba pasteur le roi n'est pasteur nanga mikolo zo presser na pour l'homme de ye ol pasteur mi ata bolelo azana kisi na ye etali ngai oh mais tant ay maranze matanga ko makisi acha ko mana kasi prophète Denis Lessi alobi nini ke ayebisi biso nini alobi nini ke batunya na chaîne na ye pona nini alekisaka sans tabou pona nini na chaîne alekisaka sans tabou pona nini alekisa ba porno alobi ye chaîne na ye eza nango normal bakolekisa porno bakoyo kolekisa sans tabou alobi est-ce que ça la mabe Denis Lessi naza bongo enda bon vana mutaba bishop ki bishop le topo yango tango zaki na mama banzambe to chano parna nzamba limisanga na ba pasteur bolimisanga na 600% basala nzambe ba fingisa Congo makasi babi biso o nenga na basuki boso na église ba traiter na tous les genres voyou mais so to zongi pena na film kulma to petango ya mama nzamba zanga na nina ba loves et c'est papa na biso tontongo na ke trou ekota makasi bana ba char mumbaya bakenda ba pena so ale moloto bakenda ba sœur Marie bakenda otanga so nani susu donc nani Denis Lessi atika na eba makambo Denis Lessi asane loko te lelo totala kibolelo ba pasteur lelo ba ya ba makambo bele ba ya so yo ti yo kumisanga Denis façon na ba corona yo na ba merci Nzamba Pambola epesi place koyoka ba interview ya bandeko na biso malobo babimisaki na minoko na bango papa na biso okoyi koloba ni mpona ba interview to tukota en tout cas esali pasi pe mawa la bande ya mouvement esali pasi pe mawa yango na kolobaka basala Nzambe vraiment bosunga biso boteya biso sur repentance. Somo na beti c'était trop pa papa na ngai apôtre Tambuluko ki ateyaka biso sur la repentance ko bongo la motema boye na biso l'évangile te que non
sala boye pose poto, sala boye pose libala, sala boye pose mituka, sala pose mapango non. Avant tout, tu es banana nzambe, babilo kwana eroya sima. Ceux qui conseillent vraiment na kopesa zéro. Ceux qui conseillent vraiment na kopesa eza yango wana. Papa na biso to komi na biso na suka. Mais zamba la suka te na yambi na ke na koyambaka yo. To kolobela lelo ba chantre ba komi ba pasteur. C'est que batimbe le copie wana. C'est que copie wana eza bien. To kolobela ngo na numéro oyo et koya papa na biso. Oui, maman. Bambote mo papa na. Ah, vraiment, merci beaucoup. Nous avons une émission. Vraiment. Merci. En tout cas, ma question bien. Merci. Mais éviter sur ma réponse, c'est que madame n'a évité. Et dans la vérité. Donc, on a porté ça dans le cas juste. Est-ce que tu finis mon tout? Tu finis la mission mon tout. Il y a un de ma cam. Tu tongi pété. Mais tu dis mambo est solo. Donc vraiment, mambo t'es dans la c'est pas ya pasteur Placide Moa. Nayo moko mama pasteur Rachel Fumbula Biska Bozali na pesi maman nanga maman maboti nanga maman Sophie Muka Ombote na Belgique na pesi Alida Kenaya Mukao Bambote na pesi Keren na pesi Nancy na Angola Nancy Fumbula Rigel Fumbula ainsi que la maman Pamela Ibenge na yo moko pe vraiment na politique na biso comme on a niko na papa Pedro Kangila vraiment motema ya maman tete ngolo motema maman tete ngolo vraiment émission na sepeli fort na leli merci beaucoup merci émission oyo na sepeli fort na leli to sala ki clair ya kobeta masolo ya prophète Denis Les papa bana nzambe baza ya kobunga banani oyo bakosongisa bana nzambe na nzela alobaki elanga na ye eza munene basali baza muke wapi basali baza misusu te basali lelo babatami na mituka basoma mituka na bango basali lelo babatami na makioni bozomema peuple de Dieu wapi balobi tokomi na temps wa suka balobi kala mingi te Yesu azoya biso tolobi Yesu aya te po soki Yesu aye biso nyonso tokota lifelu tata koyana nute to bongola mitema ba pasteur oyo bozo batela bandimi na bino mundima sali kaka inane ya pamba lobi nango akomi prophète lobi nango te mafuta akomi ono wana pasteur po kaka sali inane bino nde bota biso na libungi tika ya zala wana lokola mwana nzambe banani ba prophète banani basala nzambe nzambe azoluka basala nzambo bazotambola na solo ba o bazozwa libota nzambe bazomema bango vers trône de Dieu basala nzambe boza wapi lelo bokoma kolanda mituka lelo mosala nzambe oza na basi 5 na église na yo okote ya bana nzambe nini vraiment koyoka prophète Denis Les bishop esali biso pasi un pasteur ta makambo abimisa na munoko na ye balobi na église na yo bandimi baza 7 nzambe aza na posa tozwa bato baza na mokili tomema bango epai na ye vraiment ezo pesa passe bozalaki wana pona kolanda émission na bino ya biso sans audience balobi abonnez-vous sur notre chaîne votre chaîne Pedro Production Grâce TV balobi tokomi na suka bambote na ngebele pa amigo na benga ke mobala mandefu babi kala mingi ta amigo aobala nani bambote belé pa ya papa na biso Moïse na États-Unis bambote belé pa papa na biso voté bambote na yo ebele na bosani te apôtre Gédéon Kayembe na masasu numéro 6 kitalatala nkolo bambote na yo ebele na bosani te bambote ebele pa ya famille na nga mandi yangu wana nazomona Kimbembi mandi yangu naomona Rina mandi yangu nazomona na Dench mandi yangu Niclette mandi yangu na bosani te bambote na nga ebele pa ya Jonathan Ifo bambote ebele epa ya Eric
Eric balobi motema ya via bambote na bino ebele bambote ebele pa bana makala nyonso nazalaka fier tant na bwaka ka bana makala vraiment nga natondisa makana ça ceux qui nazo bwaka bana makala pourquoi pas bana monde entier pourquoi pas bana poto bozalaki ebele pona kolanda émission na biso balobi soki na bwaki libanga o na bwaka mutu musuti bambote ebele pa ya grâce bambote ebele pa ya grâce balobi na France bébé moko bien bébé moko kitoko bambote na bino ebele quant à moi Sim Blanche je dis bye.